kotosa mibeko na mboka bapaya. Kotosa mibeko na mboka bapaya elakisi nini? Mibeko eshanja te. Mibeko wana kaka omonaka na Congo oyo balobaka ezali na betumbu. Yango nde pe kaka mibeko ezali awa ekwesemaka pe na betumbu nango. Ifo nanu boyeba na moto tozali pe na droit mibale, mibeko mibale, mibeko ya bokangami na mibeko ya boyokani. Tozali na droit civil na droit pénal, mibeko ya boyokani na mibeko ya bokangami. Bonjour pe bonsoir bande kolanga lisola Congo. Bo s'abonner, bo liker pe bo partager. Tokoloba bosolo e kosikola biso. Toloba te. Lelo na ekoloba kotosa mibeko na mboka bapaya. Kotosa mibeko na mboka bapaya elakisi nini? Elakisi kotambola na limemia, kotambola soko balobi awa kosimba te. Yango nde elakisaka kotosa mibeko. Yango nde elakisaka kotambola na limemia. Na mboka bapaya ntango tokendaka to place tozalaka toyende koluka. Bato nyonso batika Congo baya na mboka bapaya toya koluka. Toande koluka ndeko. Eloko makasi esengeli soko olingi oumela pe obomba mosolo na yo osala nango makambo miyike. Esengeli nanu otosa nde mibeko. Okotosa mibeko ndenge nini? Mibeko eshanja te. Mibeko wana kaka omonaka na Congo oyo balobaka ezali na betumbu. Yango nde pe kaka mibeko ezali awa ekwesemaka pe na betumbu nango. Ifo nanu boyeba na moto tozali pe na droit mibale, mibeko mibale, mibeko ya bokangami na mibeko ya boyokani. Tozali na droit civil na droit pénal, mibeko ya boyokani na mibeko ya bokangami. Soko yebi oza na mboka bapaya kokwesama na mibeko ya bokangami te, parce que mibeko nyonso ya bokangami ezalaka na etumbu oyo esengelaka mosolo. Bamisusu oza na mboka bapaya me oye na yo yanke. Soko moto alobi obetie makofi na droit pénal babengaka yango coup et blessure volontaire. Me nayebi bapene nango na bamboka tozali te. Na Congo peza bongo. Eloko mosusu babengaka viol. Eza pe kaka na kati ya droit bokangami, na kati ya mibeko ya bokangami. Yo parce que yo oye na yo olingaka no mindele, olingaka bato moindo ya mboka wana. Eza nango mabe te. Me ifo yeba bato mwindu ya mboka oyo tozali na bamboka mosusu bayebela bakoki pe kokotisa na baerreur balobi te oviole ye okokende prison pour 15 ans, pour 30 ans, pour 60 ans. Ok, prison na ba ane wana. Moto mosusu bayebi soko pusa mutunga na vitesse makasi te. Yo vitesse makasi mikolo nyonso. Soko pe policier akangi yo na bamboka nyonso tozali. Okozwa etumbu. Etumbu na yo okofuta pe mosolo. Na kati etumbu wana bakoki pe kobotola yo oyo ezali permis na yo. Na kati etumbu wana bakoki pe koyebisa okumbaka lisusu te. Eza na ba etumbu miyike. Bandeko nanga ba Congolais na koyebisa bino bosolo ekosikola bino. Tangu toza na mboka bapaya
kaka ndenge balakisaka biso na mboka Congo, kaka ndenge baboti balakisaka biso, kaka ndenge totangaka Bibilia epekisi makambo miike ya mabe, ndenge moko mpe na bamboka tozali. Eloko ezali ya makasi totosa mibeko, tokwea na motambu ya bato ya mboka wana te, paske biso toyekoluka okobeta mwasi na yo bayebi biso eza na droit pénal, okofinga n'importe comment yebaka pe wana eza pe na droit pénal na mibeko ya bokangami kaka. Donc bandeko nanga o baza na mboka bapaya, bandeko nanga ya Kierseville 63501 Tomi Kebisa Tomi Lengele o nga na lingaka na ngai baindo ya mboka Amerika eza mabete, nga na lingaka na ngai mindela ya mboka Amerika eza mabete, me boyeba bolingo ya Amerika esilaka na facilité te. Okosuka bokomi kosamba, okosuka okomprendre ososali berere ebele, okosuka basi batio na charge support. Donc sengeli toyeba eloko nini toyekoluka na mboka ya États-Unis, parce que soko pe totali bafamille oyo totiki, bafamille na biso eza pe na mosolo miike te, biso bakoma kokonte na biso bato tozali awa. Donc toyekoluka toyekosala maseki te, ezala oza na 18 ans, ezala oza na 20 ans, ezala oza na 50 ans. Eloko ya makasi oyo ekwesaka moto na bamboka ebele eza nanu basi, me na mboka oyo soko kwei na mwasi oboti na ye congolaise, nga na kopesa yo conseil bala ye kaka vanda na ye. Me soko oboti na moto ya mboka oyo bakotya yo na bacharge oyo bana kosupporte ndenge obotaki mwana wana, yo ofutaka mosolo ndeko, akoki mpe kokosela yo makambo. Bolingo ya mboka ya mindele esilaka na facilité te, tokoloba bosolo ekosikola biso. Soko oza kokoka te bakongolaise baza wana, ozwi mokano obali ye otie na ndako ndeko. Donc yango nde eloko leo nalobaki kotosa mibeko na mboka bapaya, kaka mibeko oyo ezalaka na Congo, kaka mibeko batangelaka biso na Congo, mibeko wana yango nde pe ezali na mboka Amerika, yango nde pe ezali na mboka Europa, yango nde pe ezali na mboka Asia. Tango kotambola na limemia okomonaka bango, okomonaka zuzi moko te nsima na yo, okomonaka te. Tango ozwi engagement lukosisa yango nde tobengaka mibeko ya mbano. Mibeko wana bakokanga yo okofuta mosolo. Tomi Kebisa na mibeko ya bokangami. Me na kati ya mibeko nalobaki mobeko mosusu ezali oyo tobengi droit civil, mibeko ya boyokani. Mibeko ya boyokani mpe ezali ndeko, mwasi na mobali bayokani te, babi bakabwana, bakangaka motu te, ezali mobeko ya boyokani. Ozwi mosolo ya motu oza kokoka kozongisa te, bokepa bazuzu wana mpe ezali mibeko ya boyokani. Mibeko ya boyokani ezali oyo bato mibale baza koyokana te, leta chiko aye kokata yango, wana ezali mibeko ya boyokani. Bakangaka motu te, bakobebisa nde lolenge na yo ya kozala na mboka wana. Yango nde oyo tobengi mibeko ya boyokani. Bosabone, like, tokoloba bosolo ekosikola bino. Kiyanke na bamboka bapa efutaka te, bakotya elikia bepa na yo, epa na awo okota boloko 20 ans, 30 ans, parce que obukaki mibeko. Bato baza kotya eliki epa na yo, bato batya eliki epa na yo. Totosa mibeko,
totosa mibeko, totosa banzela, parce que priorité eza assurance te, priorité eza assurance te ndeko. Badeko na nga surtout ya bagene, biso bagene, toyeba mokano nini tozwi, toyeba moto nini tolingi, toyeba moto nini oyo naza kozwa na engagement, parce que soki ekwei okomona satana, me satana te, yo moko olukaki ye. Tokoloba bosolo ekosikola biso, totosa mibeko na mboka bapaya, tokobomba mbongo ebele. Bosabone, bo like na Lisolo Congo, bo partager video ya kotosa mibeko. Mbote na Niclette oya Bobi, mbote na Mika oya Batantu Jo, mbote na batunanga André Marc, Fiston Mweni oya Mwasa Pembe, Carlos na Feyland. Totosa mibeko yango nde ekoumisa yo na mboka poto, yango nde ekoumisa yo na boluki. Ekoma te lokola bato ebele bavanda kuna na mboka ya Europa basala ba crime ebele, basalaka lisusu te, base retrouva na nzela, basi babengana bango. Bato misusu baza kolela mwaye pe bazonga Kongo ezali te. Ozonga Kongo za na nini? Aprefera la ne kutu libanda. Donc totosa mibeko na mboka bapaya. Bokoyeba bosolo ekosikola biso. Bosabone, bo like. Bandeko nanga Kirsiville 63 501. Pona lelo tosuki wana.